Mais aux autres, c'est comment tu volume? Na bengi nazana Canada na Montréal. Ah. Zamba pambola bino. Ezana bitumba ibele ozana kati ya kati na musala. Bazolinga ba baby sa musala ozanga kati ya parce que na loga. Bazo baby sango na façon nini ezana maladi moko bazo préparer pour être maladi wana esimba yo. Na bato musala. Bato musala kaka bato yo sungaka. Bachela ki poison na kiti. Chelo poison na kiti. Poison wana me sali musala te. Ezande mitema mabe. Tu peux sala nini? Yo ka tozo ke nazo prophétiser. Soki na lobby, soki na silisi nde okotuna question. Ok na yo ki papa. Nde zamba lobi bato oyo ozomona wana bazaka bato oyo osolaka na baba mususu to bokomi na niveau yake même ba dossier na bango mususu oyo ba ko rejoindre yango répondre bango. Mais zamba zolo ba mikolo tozali ezala makambo a fête. Ezala makambo nini ba bengi soko kende te. Okay. Zamba lobi ezana ba problème ebele ezana kati ya kotelema parce que ba moni ki à travers yo bato ebele bazo pambwa. Oza mwasi moko nzamba akeli lokola mobali ozo samba musuku koleka mibali. Nzamba bisaka yebisa ye atelema na kati ya mabondele. Oluka kimia parce que loko esalaka makasi na yo zande lo sambo. Na moni lo sambo ekiti. Bato moko bakoya koyebisa ke signer ba papier oyo kota na loge. Pasi ba yelo déjà plus de 3 fois 4 fois. On a musalozo sali foza la bopo matakra da sala boy. Bamusu ba yelo comme même ba mwasi ya ba chef ya misala même zambazo ba ko sala biloko wana. To sala ngote. Biloko wana. Zambazo ba yebisa yengai nzambe na telemi po ete na bundele bitumba pe na sala quelque chose kati na vina yi. Mais pona liwa maboko ya bato nzamba lobi okokufa yango te. Basengo ka prière o sambele 3 jours. Pona ko baby sa ba projet nyonso mongona zana kati ko préparer kati na foyer na yo. Ozo lia biloko a pepele na yebi eta dame na yo te na yebi pe santé na yo ndenge ozalite. Parce que na yebi te na yebi na kolo beta dame te na lo na yebi te façon na kolo banini organisme na yo te. Ezana moto mususu a supporter kanzala te. Ezana moto mususu a supporter kanzala te. De l'autre ba bonga. Dena biloko na yebi soki ko sala jeune léger kobanda tongo ti 12h ko lia biloko ya pepele ona ko senga protection nzamba bundelo bitumba ya buto ata ya moyi nyonso bazo préparer ekoka ko simba yo te. C'était un peu ça ndelo nzamba bisaki ngai. Amen. Merci beaucoup. Déjà pasteur oza lokuta ko si makambo so déjà lokuta nzamba sungana no Congo botika makambo bizo sana biloko bozolo ba nyonso lobi ba prophétie ya lokuta oza mubili papa tika mubili makambo nyonso lobi ya lokuta na kosi na vanda na Canada na vanda na Canada te biloko nyonso lobi ba telinga poison te makambo nyonso zo déjà lokuta papa ofaki ba tozo ya ko dérouter batu yo pesaka batu ba vision ba midi o yebi na ba midi nyonso ba pesaka batu ba nini makambo nyonso lobi eza lokuta kuta koza lokuta bo nzamba bozolo ba makambo ko te batu ba zindi na mai kula ba kufi ba election ki malamu te ba election ki malamu te batu bazo ko kupwi na nini kaka lokuta bo vandi ba internet kaka ko lokuta papa liste munene papa muluba matia otoka na Londres kuna ndeba opito ezali yo moko za awa papa kotala yo boza na ma vie malonga toza esco toza toza batu David merci beaucoup zamba pa zamba pa mola yo. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification qui est juste à côté de abonner pour être notifié à chaque fois que je vais mettre une vidéo sur YouTube. En faisant ce petit geste, vous m'aidez non seulement et aider aussi ma chaîne à grandir. Alors mes abonnés, alors mes loulous, je compte sur vous. À bientôt.